Na 20h, tala no embouteillage ezalaka na Kisasa. Toka ta musala 20h, est-ce que la population va certifier que aux gens va 18h 19h. Bula za tu tongo ça. Siko permis zo donc bula 20h. Pour ça profiter pour passer 21h, mais profiter na 20h. Siko na ba air ba tcheli biso ba 20h soki 21h on to ko suka wapi. C'est que ba bandokanga biso ka chaque jour. Nicolas va fêter en décembre. Dans l'unité population fête. Bino fête là-bas, na basi na bino. C'est so air so ba 23h et des biso de travailler. La société ya moka biso za mukie. Biso to ça to se débrouiller à tout du jour. Na umela ranzela matati balo embouteillage na lo ba banana kende 8h. Ta air na zonga na zuku tumakala mais transport exact moi ba même biso exact pour embouteillage. Batie la biso air au Tolinto iba 23h voilà des enfants. Maintenant demain je vais savoir nos autorités qu'est-ce qu'ils ont prévenu. Rossi News TV et l'émission News Yassika. Oui, tu s'abonner massivement à Rossi TV. On a tout le monde à théâtre, émission, lubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal. Nous sommes Rossi News TV. Abonnement, s'abonner à kaka. On s'abonner, aucune notification. Kuna desika makambo elali bébé Rossi News TV. Nde makambo. Otaka linet na Rossi News TV pour na ko s'abonner. Toso nani ni on va faire de boula radio. De boula radio tu tongo ça. Siko permis zo donc boula 20h. Pour ça profiter pour passer 21h, mais profiter na 20h. Pour ça 20h40, il y a profiter à 21h juste pas quand la bateau. Parce que ce air so ba 23h et des biso de travailler. La société ya moka biso za mukie. Biso to ça to se débrouiller à tout du jour. Na uti mitendi na to bimsa makala na nini na zamba na biso moza kuna na mitendi. Na umela ranzela matati balo embouteillage na lo ba banana kende 8h. Ta air na zonga na zuku tumakala mais transport exact moi ba même biso exact pour embouteillage. Si on a air ba tcheli biso ba 20h soki 21h on to ko suka wapi. C'est que ba bandokanga biso ka chaque jour. Air wana e simbati. Na biso to luka mbongo to wana ba compagnie te ba pia biso ba compagnie te. To luka kana mukio yo nzamba pesa. Batie la biso air au Tolinto iba 23h voilà des enfants. Ba konje ba kwesi lwa na mboka. Mais problème est ma problème embouteillage. Na uti mitende depuis 19h na kangami na matadi kibala kokoma na ngaka yango na 20h na ipen. Siko na habité musale silité moyena zonga mitende zate po ba konzi ba kwa ici tokota 21h. Ngana zaka musika na kata champ de tir kuna. Soki na zongi mitende za pona zonga 23h na ipen po ba kanganga na nzela. Na 20h tala no embouteillage ezalaka na Kisasa. Toka ta musala 20h, est-ce que la population va certifier que aux gens va 18h 19h. Bon ba o bazala na bureau. Ba aux gens après va 18h 19h. Et Simbata, Nicolas va fêter en décembre. Dans l'unité population fête. Bino fête là-bas, na basi na bino. Bon, le couvre-feu en réalité c'est bon. Tout pays a ses autorités en réalité. Mes autorités ont préféré décider de mettre couvre-feu. Aujourd'hui d'ailleurs je viens du Bas-Congo, il y a tellement d'embouteillage. Donc je fais 2 heures du temps de Mitendi jusqu'au triangle Cité Verte. 2 heures du temps. Alors je laissais encore les gens là-bas, je pris la moto pour arriver ici, pour faire vite, arriver là où je vais. Alors maintenant, vous nous direz, maintenant demain je vais savoir nos autorités, qu'est-ce qu'ils ont prévenu.
Bye.